Bongo, pareil que bateau, on a la duchesse, va solo la rana insté, ben monsieur comme Salama, c'est normal, toujours quand moi écoute na bani na biso na chaîne na biso. OK, quand moi ma vie, ça là on peut essayer de l'hôtel. Bon, ce qu'on a le bani. Bienté. Aussi il y a pasteur Moïse, il y a pasteur Mike, il y a pasteur Denis Lessi, Koto na Zawadi, na Peñel. Pour nous côté Peñel na détail, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Hein? Beko moto ya kuna na église bote ya soni ba pomade. Hein? Beko moto ya kuna na église bote ya soni ba pomade. C'est pas normal. On a montré qu'il va être là, va tout de suite. Bote au sable bon, on va fanatique na biso. En tout cas, mais c'est quand tu dis la vie réelle. Tu n'as vu rien. Ah mais non. Bote ka bioko pardon. Monsieur Poison ça bon, c'est que bien. C'est que ça. Poison on peut comme une vitamine. Comment on monte ça Amélie? Ah, quel est le tournage? Non. Attends, putain. Yes! Voilà, très chers internautes, vous êtes sur Dada International Télévision, le choix de l'excellence. Très chers abonnés, le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission avec la femme à plusieurs options, Dada International. C'est mon ami à la Macasse, ici on a évi qui est l'Allemagne, Bazali, États-Unis, Bazali, Canada, Bazali, France, partout, Angola, Basangani, pourquoi pas, les Congo, notre très cher beau pays, Bazotala, Dada International Télévision. Aujourd'hui, nous sommes avec une actrice, au Asala Fierté et à Macasse. C'est avec elle qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. On va tout parler ici sauf rien. On n'est pas là pour le ranking. Oui, déjà qu'il y a un salaire auto-salaire. Les apôts n'ont pas rendu main. On va essayer de parler parce que c'est l'actualité qui nous oblige d'être avec elle aujourd'hui. C'est 7e bagarre. On est bon ce jour. Bonjour international. La star. Oui. L'Angolou ça va ma chérie. Il y a solo. Et coca. Comme chrétien, il a qui fait ta Pâques. Oui. Bonne fête. Merci pareillement. Et les cas oui, les cas qui bien, na kene lo sambonga na zamwa liloba. Na kene une église ne pas prophète comme le Polo Dominique. Tout sambeli ici, tout zone na ndako comme si nzambe tout passer journée na famille. Et puis Seigneur, merci à tous les compagnons de Dada International partout aux autres langues dans le monde entier. Merci à RK de Bruxelles, René Kabassé de Bruxelles. Merci à Wani Eveline, la grande dame de Belgique. Comment ça va ta papa Jean et Nico? Merci. Merci à Christian Bouquet, je t'ai salué aussi mon ami. Pourquoi pas à maman présidente à Aimé Kunkouya Sanko, que je t'ai salué aussi. Scotty est derrière la caméra pour la réalisation de cette image. Toujours continuer, tous les donner à maman la biso, tous la star la bino au tellement mingi parce que bien non dada yambe la biso et malgré tout doit tellement bon niveau est belé et si maté le lot c'est que là tous alana c'est un baga tout solo d'abord pour la sala na yo tant sous c'est dans la bateau c'est la première fois batala yo na TV ba yo kayo ndenge bo baka ba sala ko mona okana scène na moi résumé au kobete la biso parcours na ya théâtre. Oui, merci pour la parole dada. Moi la biso notre fille 7e bagarre, née, grandi à Bakongo, villageoise que je suis. Donc, on a un matadi. Matadi, na mona, président Mongorifi Karougé, puis à son âme, il y a la production de Matadi, na sollicita bango pour la côte à théâtre. Il y a beaucoup bandiminga, babi les bonso, qui tient sur la mouké, mouké penza makasi, mona mouké penza. Bon, ce qui ça, au Rabiso Nanjili, il y a qui ça, na Luka Bango, na kota na List Boy. Après, on a un Bolongwa, on a un Sala Oyangamo qui. Voilà, non, List Boy, elle bosse, on va dire, ma président Sobé ou bien des. Bango Nyos ensemble. Déjà, Bazaki ensemble, Bagaou, Bakisita, la Sobé phénomène, mais puis c'est Bango Tébélé, puisque c'est le président. Donc, Bango Nyos, Bazaki ensemble. Après, Bango Nyos, Bakeke, Biso de Tkani Kapa Mondoueri, Navier Gaou. Après ngai ba bolongolanga bango batikali ndenga pe na osala kilo ya komona bango moko na groupe parce que décider ki olongwa poko bon mutu moko azaki décision que non ba longolanga na kata ko pourquoi bon ezaki kamoka muke na kata groupe ba période ba série nazalaka chef ten. OK
Donc on a déjà battu que chef ten. T'es na umeli, on a battu sur le umeli pour le molanga. Ok. On a battu à 2000. Fin de ça, on a un carrière. Bon, la fille moi quand on a groupe Rit azo jouer, elle a joué na komba moninga. Ok. Ba yebise que non moninga joue déjà na komba ya zala déjà na komwana pe ba paye bien. Habita linga ite na kombo na ngana jouer na ya o wana. Ba non. C'est la président ya comme ça après ça yo Congo ninga pesa biso no ba kombo. Voilà. Au moins c'était baga ala comment le ningisa on t'appelle ça comme na Kimirei on t'appelle ça le ningisa ça président Mondweri. OK. Oh on n'a pas le bi penalty lobby ngape comme na Hortense on t'appelle ça un combo ya penalty président Mondweri. OK. Zo mona ba mutu président pesa biso ba combo. Donc yo c'est là la président sera ya pesa yo combo na yo ya scène ya boya a jouer kana combo na habiter comme ça tu ça chef ten. Ba mo ya lobby boy bise po yena nya usala ngani. Oh. Tala biso na biso basi sikumunga no mwasi yo zawana sur place alo bapeke non oboye bisa ye po ye nani tela nana marubana bien voilà bota mwa da tzaina na kata kibonzambe te mais sikonde na na kata kibonzambe na imaginer ndenge voilà voilà donc ce qu'on a kibonzambe ne dans la kata kibonzambe boye na sika ma sœur ko la limbisa ile donc voilà na ndenge ce que kala tellement que na simba ke na nzoto na bosa na yekiza eloka mokonzi moko na kati wana c'est ça donc mokonzi na zaki décision et puis sinon ou bien c'était bagarre ou bien gaï ndé eloko esala ye président Mondweri on n'a pas le choix donc le président tena ko boko kabwana te pour nga vumi nga na lomona na kuta kibino na tikipe bino donc ma sens wana ndé aki boko on les a nini 2009 on a déjà côté nzonzi on a côté nzonzi on a côté nzonzi ali banda wana au stopper bete au Québec au Saint-Étienne en tout cas na kina groupe mususte na sa ko ya kilo ya Congo OK non ça va nzonzi na ngai yebi ka ba groupe ngo zala ka mo zuma rechit mo telemi so ça déplacement OK au voyager muke tamo ya groupe kufi au zo malsus au recruter sous maintenant karabongo na groupe ya Lisboy ozaki jouer na Combo ya nazaki na kombo ya ningisa na 7e bagarre ah basangisa ki 7e gana lo te tango na jouaki film mo na jouaki ezaki kombo na jouaki na kombo ya ningisa on a dit maman pasteur ya motema mabe ya sosola tango esili Mondweri a ko découvrir kombo ya 7e bagarre na Julio na biso parce que on sala entraînement na Marguerite na matete na pesi bana olinga sombote club na biso Marguerite na matete ba maître chinois ba maître kombo bakufa ba maître ninja ba maître nous vraiment tout na pesi ko moté belé donc voilà présidence oyo tama yaka na dojo na biso ndeta maluki abige ba yebise ke 7e bagarre azakuna oh azona osani ote asala sport kuna ndeta ma ye alobike na bo nazana besoin de ningisa tamba ba benga bu 7e bagarre président na yo a benga parce que président c'est vrai est-ce qu'on a combo 7e mabiba yo bombi comme kitoko bonga président combo te ezala journée ezala première bagarre deuxième ti na suka 7e bagarre habiter il faut jouer na mo ndé ay ko pesa deuxième chance ya ko fulanga pour afulanga déjà le ningisa ay ko fulanga parce qu'on a deuxième chance pour appeler ça na 7e bagarre on a beta batu na nini na scène oyo kisoba moninga ke matel kolo ya ba nga 7e barbare donc voilà OK c'est à partir de l'année combo etikala voilà merci na banzonzi lo ningisa elongwe etikala ka 7e bagarre siko banzonzi ndenge toyoka président toyebi ke kamba tususu ba mosantu baza ba Peter Kilishi na ya Bodin Sobe ba komo mapeli banda mais liboso to wana yoka ba président mando linga te batu à l'époque siko yo osala ndenge ni poko tanzonzi nazaki na ba camarade mo bazali ya banzonzi ngere donc tant on a bandi théâtre na nganza mapesa kinga ngolo ozali na ba camarade oyo bazali déjà na kati ya masolo ba bandaki déjà na bazali ya banzonzi ngere so tant on a fréquenté bango au mona 7e na kenzonzi ya major neti nzonzi na major batu basala vraiment que non ngai na travailler pas major et ça via na bijou la reine donc on a sa hypocrisie c'est ça faut le la vérité et pas ya nani qui et pas ya Dami di Monekeni yé mo Dami di Monekeni mona musala wala mo Dami di Monekeni et pas ya nani ititika na travailler ba Alpha Bokoli za na biza bana limba ngaza mona kasa bana limba wapi kisa bino kuna bigete ngata na mwa na mba de ya seko ya ngala mwa monga fula bana kasa mu na pesa bonde bele bana yolo bana partout bana partout donc voilà
ne alendani arme lourde akozwangai milolo ba producteur mususu belé ba kozwa voilà. OK. Bah vous avez déjà na ba camarade au bazo na Rémi Kilo là. Voilà, Rémi Kilo là pe na PCMO. Vous avez déjà ba camarade au bando sa la théâtre et bando sa nzonzi oui. Ba bengi yo kokota koya no wana ba se wona to ka ki major ezala ki somo. Yo entré no ezala ndeni yo eleka na ndinga ki 7e bagarre yo ki na musala no ou s'imposer na ngo ou bien te ezala ki eleka ndeni. Sikoyo erreur na salaka bon na comment on trouve na mongo na ke bon tellement ki bonzambe ezala ki pena na makasité. C'est ça. Na comment on ezala ki nandi na ile ki ndenge ki 7e bagarre. OK. Vous comprendre. OK. Parce que bisika mususu moni soko kuti bato belé fo e ba ndenge ni ngotambola. Tamba bazo mona keno ozana na plein succès. O yesus correction de bango na nzodi plein succès wana na ya télévision di sasa. OK. Ponga di sasa mtefula nga popote e banga. Nga ki sasa ndi. Do na 25 ki sasa do na 25 sa ti lelo yo. Donc so na zo leka. Kala théâtre bon ils a le roi ya biote o za bana. O yeba na YouTube di sasa ye biote. Ato le ki gambela ata mto azate. So biso oyo nzamba sa biso grâce vraiment na président na biso ba fongola biso mitema vraiment en tout cas ki sasa nanu na vanisaka. Donc atana ke na fin fond au moins bana ba kobima si comme makambo lokola ba TV comme na ngo ebele ba kosala ba charisme ba mona nga bonjour okozwa so côté commune ba peso bonjour te yo star Congo donc c'est l'été c'est osala c'était donc il y a ça YouTube ozo ba mukena pe na sasa na télévision sasa po heureusement que donc YouTube comme ya pekine ça la peka voilà comme ya kini mais pour ba vendre la biso c'était baga ba to vendre la biso c'est ça. Mon amour da yebi lundi intel voilà si dimanche ya to kamara déjà rediffusion R on a biso to ta classe to la mbangu voilà biso sikoyo bazo bateke no to keta la théâtre lisbo e bandi nga na vanda nga mona terrasse boye bazo bageno to keta la théâtre ba 7e bagarre bandi ya mona rata on vanda ga mona ka kanda na mboka na biso ba pesa biso chance bato to sana na kata mboka c'est ça. Ma pesa biso chance pas fongola biso mitema ije fayamba ba comédien ije fayamba ba comédien na kenda kite ba pona ki bilongi ba kasi au moins ma ngoni to zo ba ba comédien mususu ba kende ba représenter ba lingi comme ça ije flokola lokola sokoda ozo mona papa Gilles ata papa moko malamu azo yamba muntu nyoso tu so ba ndeko na bino o ba kende kuna tango ba utaki ba ibisaki bino te eloko nini soki na yebiso eloko moko na pesi ya apo ipani babote bele bisika zali donc na yebisi yo na kendaki na IGF na kendaki ba makambo ya ngamoko eza o etali ngamoko ma chérie kokota na kuti ba artiste comédienne mususu pour ba comédien ba na mona ba te na mona ba comédienne on dirait nga na bango problème mais libana to solo la gabi on dirait nga na ko zo bozuna kata IGF et là on va te que ba on ba zakuna chérie na yeba quitter je jure devant les vrais dire nga na koti ba soda na yebi kaka c'était baga donc ya ça bi comme na ndenge na ye voilà voilà c'est la comme na YouTube te na ça comme na cassette na CD c'est ça voilà c'est un baga mais comme on ça ba BBC liste ma boni comme na ngeza te nga na ba été ba artiste atani maman abi mais comme on ezate quand même aux artistes comme on ezate mais to cha comme on abi ocha comme on a problème nini na comme parce qu'on a yeba problème nini habité ba artiste bazo ya mabino lelo ngabino nga na eli makambo na chesi parce que dans un moment mais n'a pas quitté on a comme on a pas que oui je suis artiste na encore dans la liste wana nko mais Nathalie boye non nga na eli makambo na te nazala kina mwana na nga mwasi la rose kuna na pese ba moto ebele bisika zali na ndeko mususu Niclette lelo voilà ngabité nga na eli makambo mususu babi teto ko tsaka ngabité na eli makambo na te tant na zolo ba moko na moni ba fille na biso théâtre to lingana ka pardon mbongo ngo eza ya ba poche na bino te aussi son pété to kanga maman olive to kanga susu IGF s'il vous plaît s'il vous plaît ba comédien ba kanga maman s'il vous plaît na kene pour le traitement nzoto na ngai na kene ko sala ki maliacité kuna te s'il vous plaît elekeli ngai nga mona te banga na leki ba mote moko adeta lingi te mais ba mona ndoto yebali te quoi en plus ba na kisa ba yina mongo yo te ba bena mongo yo ba bena mongo yo na YouTube pour ça ba ndeko na ngapena ba yeba ba na télévision de sasa a ote ba ndenge ba top ba vie ba kata ba zena ba Gabriel pour to yambana ata ba sepelate mais to yamba au 7e nini kopona ndi ba ndeko na nga baba masomo za kota ko ozomo na ndenge na ebeli Gabriel arbale kota na kumukuna masomo za
Ozomo ata ba bisaki ngate mais soki ba manga sur place na ba lo bana kota kombo. C'est ça. Ozomo. C'est quoi le nyezo mema division entre bino ba comédien? Surtout ce jalousie. Et jalousie totika jalousie. Par rapport à quoi? Maman, mutu musoko sala mutu jalousie à l'occasion de rien. Mutu so pama mutu ndaochi na mutu eloko mabena eloko ya kolia bia komela mais asala eloko moko. C'est ça. Andimika kana boma yekaka. Ana mona ke les sous-souté. C'est ça. Bongo siko. Kitoko te. Omoni moninga na esika yamba moninga. C'est ça. Na to singa pena IGF ezali bureau ya maman Olive te, ezali bureau ya Sokodati. Ezali bureau ya papa G. Esika papa G la osala musala na. Mais bureau maman G Kabola comédienne. Hein? Bureau maman Olive pe Kabola ba maman ba comédienne. Nga zo ba oya ngati. Kasi on na zo. Yo ko sala intervention na yo. Nga zo ba oya ngati. Yo biso na biso comment de fanga na côté ba lettre na et ba maman na zana ba papier na ngapo na ticket on ndako. Ba kize de réception na ngai. Ni so saka mama olobate. Ozo mo. Côté ça sans suite. 2 ans yango. Peut-être ba ya ma monter. Ah, ba ma monter ndenge ni machine. Ngamo pe na be. Ko le makambo na te bon. Toujours le suma mususu donc batika ga ande ko chaba kala. OK. Batika ko chaba kala. Yo yene sika na yo sa makambo no. Sa makambo no tikila moninga nzela pe aleka. Yango moni ba des ordres de ça maka na monde na biso na ba milieu na biso. Qui moté ba mabe yango moni ezo régner ezo botamaka. En tout cas to éviter ba biloko oyo tout ça bana na nzambe. Vraiment to pesa ka baninga pe chance penzela. C'est ça. Tokokende tokotika na biso yango alors so ita epesami tika moninga o pas profiter na yango siko kimutema mabe yango ezalaka banda kala tant bino banda théâtre obiteka YouTube muto yeko kabola bino ba jalousie o toko momona lelo muto o akofinga ta muto te muto akofinga 7e bagate mais pour le cas ya YouTube ya lycée à l'équipe lobi alobeli pe likambo ya mais na kosa yote na tama kala tozaki na ba guerre ya ko jouer. OK. Tozaki na guerre ya kimutema mabete. OK. On sentit que so côté na top na scène on sentit stop azo memazo ke na ndenge na ye azo linga do ala tamusala na ye voilà otali via côté na scène ozo mona ke via pas zo kende na o mona zena côté apesa makamu na ye c'est ça ozo mona Gabriel côté apesa makamu na ye o mona cop moko yebo ebu bo solliciter muninga mo bo solliciter muninga bike donc tanga teke ngam na pesa numéro ozo mona mais o pistonner muninga o pistonner o batami ko bateke ngam na pesa yo yebeta ba pesa ngam bateke non o ite papa na selika recherche yango voilà ah biso kuna pas major kuna ba sali ba beti histoire mais ba pesa ba rôle te yo bateke ngam na bengi yo yaka kaka OK. Mais réservé déjà moi 3-4 télé. Oh yebike, au moniteur quand les amis sont pas payés au kaka 5 tableaux. Mais ndeko nanga yeba ke ozana. Ngaku na yeba kala na film major, ngaku wana na osana théâtre te. Na yaka tika maman fille je ne sais pas choisir la kala koto. A jouer tableau moko na biloko major à l'époque batini les $1000 aya na ngona tournage. Voilà. Tableau moko na oyo ka témoignage. Comme figurante. Comme figurante na tableau moko avec église ya oh major na osana batini les $1000 aya na ngona témoignage na otaka. Voilà. Oui. Mais pour combien on va nous gagner on a ce monter mon ko intercéder kaka encore ngape selwa na pomona ka shimbo kina zonga na ngona kitana mata na hata na esprit que na intercéder voilà au mona kitana mata. Oh, via mutuno oyo kaka des autres avant de qui mettre téléphone na bouteille masanga voilà mais c'était mettre ngo jouer aux hommes là eh ba pesa rôle au moins na sutuki voilà on a yemba ni tu rôle to jouer ka maman on a joué o to jouer Filippo na vana ndaku via bisimo sawa abasa casting pa major yakambango film kitoko ngalobi na wena ngaiti habité yaka noki voilà na yamba una epe boya la kuma joa na ebeka sona monifia na mona yo OK mbala mongo apesi ngai rôle abina ngai bo yo na prince boza na bana mama top boza ba aleki ya Caleb c'est mik na bino via maman via le 7e yaka 7h na ya 6h
major asala bukaki déjà ta bomba ta putu bala makatongo major kutu dia wana donc akuti nga pena donko na hotel nyango na maringa naza déjà wana nga muta liboso na vana vile atali nga abando seka ozo mona na so paquet na nga kituka mbongo na nga bien major merci na pesa ba mote tele bisika zali na so mbongo na nga bien na vali atali bobo donc tant na moni nga ka boabi tozala topa to banda bino to beta bino comme ça okende po oyaki pena ton Moni amona autant en communauté ailleurs et ta babisé zonga babengi mutu ayambangu ba remplacer tela major donc azara donc yéjété mais lelo ilo kwana to mona osu tozo mona osu dépend biso moto comme ba productrice biso mongo to komi makambo nyos ozo mona elo wangu na mona ngo muke pa ya Kevin Sydney ozo mona Kevin Sydney pe azara mo makambo na muke major donc so amoni kutu kaka dema o umeli kaka boye boyokana kitongo yo zobima 12 13 ans so la qui star na yo a changé moto donc on a remarqué mo yé azana mo vraiment donc voilà bon on est bien que to bon ça na biso et lui ba katelo kasa mo na biso alors faut trouver ça musala azana na ke nanu ba on a sera toujours voilà kacha on va kaliza na comprendre que kacha kala to tenga to telemi des semaines on a indiqué lelo lundi mardi na ça na tournage à Marjo mercredi jeudi na ça na tournage à Damien na ça na tournage à Melou na tournage à Kingan mais si autant ba monga miki na sala tata 5 tournages na pour la fuda na pour ta mususu et s'occuper de ma babana donc voilà. OK, merci beaucoup. Nous continuons avec cette bagarre. Je sais que cette émission fait énormément plaisir à tous les compagnons de Dada International, pourquoi pas Nathalie Capita ou ma jumelle en direct de London, Pidel Nganga tonton Bombo Babi Mukongo Maboko Pete en direct de Dallas. Merci beaucoup pour ton soutien vraiment. La bourse intellectuelle du Tchanga Pastar. Toujours continuer toujours les oyo internet et na ba vendre mais bon en fait technologie ils ont changé internet paye na vendre en succès pesant na mona ba sous mais séparation pesa makasi sikoyo eza neloko moko on a remarqué ba artiste et comédien yaki na ba tamu mo ba na randu na ba oya poto po yebi ke yindaka to kotanga pe ba kombo ba artiste mosusu yindaki ba Hans Luzolo ba Christian Shoga ba série moko ba nani Gino là mon vieux je te sali Batista au monde en va rendre penza et créer ma case allez to comme mon nom choko et jour dans sous amola na éviter cholanda qui mission et miraesa oui nanana olandi et ba problème au ezo bima entre une étoile qu'est-ce que tu peux dire d'abord par rapport à ça par rapport d'abord il y a intervention ya miraesa intervention miraesa au moni to tenir hier rigueuté voilà mutu mususu akoza ta mususu na manière façon de parler té au monde akoba likambo ta mususu amoni que non faut ay bandenya ko po alinga balo mo à se défendre mais sa manière de défendre a koki en côté yango alobi amuka kandenge wana na couleur nyonso na kanda nyonso talié bien alobaki na kanda nyonso tout bien sûr biso opé sa mère faute oui opé ses fautes mais avant qu'on peut sa mère faute photo yeba et le connu ne sali mi emi ma mère na kanda pour mère ba ya na plateau aloba na kanda nyonso tout wana. Parce qu'il y a un Angola, nous sommes ici à Kinshasa. Au monde. Tant que qui message mon comboyé. Bah bête qui m'a solo déjà. Tant que vous n'avez pas dit un appel au corps, vous n'avez pas banni pour un appel tiganaya. Vous avez dit oh ya na yote. Kinga de kuto ya kutu awa kutu bacha et 12. Voilà. Vous comprenez? Kinga de kuto ya kutu bacha et 12 bon yo ça nini. Va na yo. T'as peut être comment ba poisson comment kiliki. Voilà. Et ça le quoi la Mireille a lobby kaka oh yo ba lobela kiye. Voilà. Alors tellement que nous les Africains tu comprends dans mon mal directement tu l'équipe na TV tu vas nous finga y malamo ko ngana ndenge na sali analyse na ngai eza Mireille alobi oyo yeba yebisaki ndalo oso so tali na azo répondre direct voilà donc sans réfléchir donc ça que no ba tuni 1 plus 1 azo ba kuteka ko ba pega 3 depuis na maman alobi 2 depuis na ye réalisé voilà. Donc, là, côté on a vraiment nazo pesa faute. Donc, faute ça qui est kaka na ba langage, façon de parler, mais c'est notre sœur. Mais déjà il y a façon de parler les arabes. Les arabes déjà bon. Mira za la bon. Tam suba tu mususu bana mususu ba sikana ba journée miraité, ba yebi miraité. Tam suba mona ke no mira lobi mabe, mira bona. Biso ba tout joie na ye. So talibé to l'équipe na TV pour te fingaye. Parce que to yebi ndeko na biso. To moni que sa façon de parler c'est comme ça. Donc alors ba ndengwana et journée ya za rana ndenge so tali Gabriel.
et le belina na scène ndenge moko alongo on ndako mimo amemi yango aza bongo Mireille puis aza ndenge wana c'est ça donc et le belina ye a changé yango te nga sotale le belina na lo baka boy même sur la na scène na lo baka na ka boy donc biso ba oyo to yakala to sana be le belina biso mo par rapport ba tum so mona ayesi ka mona alo bana ténor mais so bimi bana bo mona mais on voit na été mais na scène on changer voix mais les bandes on a voix mususu aux monde donc il faut ça voir dans mon copo population fanatique na yo ba ye ba bi wana za kingani voilà top aso ba bi wana top muzalo na ya ma téléphone mutalo te wana moment top tenir c'est moi na abi na ibi yalo ba boite voilà donc ba to yebi voix ba yebi voix na yo donc maman ba bi wana za kingani c'est ça donc tout ça là je fais monter ba voix na biso donc est-ce que tu as mon réaction au utaki alaki ba bi que Mireille a souffrir aye moko tazo kata ballon je ne sais pas quoi ballon sur les amabe pour nanga je ne sais pas ndenge ba bi ki azo kata ballon azo souffrir comment on appelle bateau ba réagir plus na ndenge ya mabe eza baleki o tom sous batala Mireille na TV eza ba ko ba yesima na musala bon eloko na ina lo ba ndeko oyo batala Mireille na télévision baleki ba yesima eloko na kosenga na bino tout ça babi ndako na ezalaki kutu na tapite nini ndako na ye eza ata na eloko nyonso tu ebandaka na 0 mpo ekóma na 10 est-ce que oyebi c'est ça nzambe ntango asalaka mokili na ye asalaka nanu bato te abandaka nani kosala nano tomona banzete tobanda komona tout ça après aye kobimisa babibole na ye pa aye kosala adamu na eva vi ya mutu abanda bamona luxe aza te biso nyonso tobanda na bikuku mpo tokóma bisika tozali ntango yo ozofinga moninga azanga tapi oui tapi esima ti azanga karo oui karo esima tobanda ofana na basima pamba na bandako na biso wana nde kosala bonga na mona yango eza complexe parce que votre sœur bisika azali soki azoniokwama bosala nini soki bozala bolingo na ye soki tozala bolingo ne bolobake no Mireille loka osouffrir kuna loka tomona émission tapi eza te nini te tolukela ta mwa te tolukele mwa nini te tobengisa ndeko na biso aya Kinshasa asala ata 6 mois awa atourne azongisa image na ye mpo bata poto basokipe na ye na ye tozo comprendre après soki azonga na ye poto angola na ye azongi angola mpo esunga ye asomba ata mwa tapi asomba mwa nini soki azoteka balo ngana atekaka malewa te ngana lambaka tant que son téléphone na biso ni kozonga ta mingi te po fo na lambaka est-ce que na lambaka na zamu to souffrir nazo lamba pona lesa bana na ngai ko lamba na nga wana esungaka nga na futaka ndako na ngai ko lamba na nga wana kana sala malewa na nga wana et contribuer ke bene na ba relation na ba makamu na ngai alors balobi ko longola moninga potina ni sote soki yo moko na yo no longoli te s'il vous plaît totika ko dénigrer baninga totika ko kota na ba vie privée ya bato eloko zoboma biso na ba YouTube yango voilà tozo kota na ba vie privée ya bato trop ce n'est pas bien en tant que bana na nzambe to éviter biloko oyo yo mutu nzambe sa pêche so koke so bongi senga nzambe merci le ba nzambe pa mola pe ba ndeko bazangi je vais te pesa bango pe lo yo moni ko za kokoka pesa ba oyo bazangi tapi eza na mo cherche yo na kowet ya ba $10 eza ya ba $15 tilikolo bokono wapeke no atoke na kobete to somelete ya $70 to tindena na ngola botindeli ke boleka na réseaux sociaux bande ko na nyuso bozoleka na télévision na sibino pardon na linga bino mingi bo finga ngai te pona yebi ke bolike no Mireille ko koti sete mbaka ko kota makambo te na koti makambo te ezaka ke na zolo baka pona bande ko na ngai voilà ezosilisa biso dignité na biso valeur na biso ezosila na ba fanatique na biso na population na biso yango moni bazoma biso tolingana gate soki likambo ekoyi tosala na ba semblant ce n'est pas bien parce que déjà boye moninga za na bomoyi moninga za na bomoyi tozolo bale mabe nga bafinga nga na réseaux sociaux tango na bongo naka nga na finga nga te na le bali mabe sur nga te yo mona na kana télévision na répondaka quitté parce que natali programme bino ba comprendre loko nga na salité mukolo ba comprendre niveau nzamba sokoli kati ya Mireille baba te nzamba solo vraiment tout ça abongo lisaka bato amen et loko na senga na bino bomoni haine jalousie kunduki motema mabe ça ne paye pas eza loko moko eza satanique démoniaque
et l'autre on est sur le 24 na yo ça les faut aussi na nzambe toujours tant me dit pourquoi o intéressé na kata motema na nzambe longola nge loko sa 4 nanga po okopoma mutu alokaso de okopoma pe mwana na yo mwana ko lebo mwana bimaki na tonga yelo mama bakabenga $1000 oyo motema be mwana ochele loko mabe po zo kambongo na iwana to éviter biloko oyo ezo fula biso te ezo kitsa biso OK liso oyo ya mondelo e matisaka pe kitsa carrière na biso pourquoi biso ba oyo na saka na pena mingi banzozi ya YouTube te mingi na saka za ya Kevin Sidney na ya nani Ki de la Paix na ya Maxi Bondowe na ya nani Subuibui donc na saka bani o ngana o bato o babenga ngai na ya BBM Barik ozomo na ya son coupé ya bato babenga ngami na ya bébé Blanche je t'aime na tangi bato babenga na saka na bitu bobenga te na tangi kaka voilà ozomona ke bato na baosa musala bato pesa misala na bolingo avec amour abike non ah maman semaine oyo on se préparer déjà ozomona ba mona biso na misala na biso ngana bano jouer maman na bano jouer kaka maman normale na jouer jeune fille mais nous na jouer maman mukolo voilà na jouer maman na top na jouer maman na Thérèse na jouer maman na Ale Mabana voilà mais baza ba yana ngai si mais na jouer maman na bango pour tout le monde que musala ya mutu avancer ngo bomba évoluera o mutu azo avancer bongo mais pas que toi avancer na ba fertilité ngana ata na kaka danser o kobima kaka petit pou nza bazande ngé pour reprendre toi même $40,000 na Yesu Masia oleli olobi ah frère naso madanda ko na mona kichuka na tonga na ngate ya $8,000 $32,000 na bomba na sala mamu na mususu voilà merci beaucoup c'est toujours ici à l'époque parce que nous avons entré dans la côte à côte à théâtre mais avant je venais j'assistais dans le tournage Alpha Bokole Gigi Bokole je vous salue vraiment dans le tournage je venais dans d'autres un comédien na évité ceux qui ngandé mémoire ils ont poussé mais je me rappelle que parmi les comédiens puis au babana au voyage qui n'a pas Chine ni raïsa ça en Katia oui, à Chine, nous sommes dans les bossos, tous les contraires, dans les bossos. À Zakena, tout cas, Mercedes à rouge. Si je me trompe pas, la dame a oui, ma chérie. On a moussingaï. Voilà. On a fait tournage. Mais si on les voit, dès qu'ils ballon, vieux, on a les hauts, on a les bas. Babi, mon tout cas, on a la reculé pour mes sauter. Mira zaki na Mercedes ko ba film so théâtre auto wano sa o biso sali ba komo to zali na moté to so bato matara mituka mirai to ki ba tourage to mati dadi dikambala zo kumba biso na mutuka ya mirai po dadi kambala ma zali chauffeur ba kamba mituka na biso belé ba belé po to roma so kuma vola ma o be ya dadi il va kumba na biso vraiment personnel vraiment azaki na terrasse munene si lié na biso ya tournage na biso na terrasse ya rencontre ezalaki pas Mireille et pas Mireille ça to kota pona ndanga Mireille boto lié to meli ndanga Mireille kota bike oui to se kamuninga te papa nanga banolo ba lycée oyo pourquoi tu bana mike personnel boli misanga pour ezala trop vulgaire papa nanga banolo ba koseka moninga masoko te po oyebi ayendenge kozala te yo moni yo za na bassin kitoko evandi omoni moninga za tomoka mokebo otali bo lui oseki lelo lobi ozoba teke non batie fe kuma nango bakibe kuma mabe omona ba bu soki pe yango te menzamba pesi ka grâce longo leka susi ozali kati na ye mbala moko afongwami aleki yo mbala moko to éviter biloko bandeko na ngai Mireille c'est notre sœur to tchela inasi soki alobaki mabe oyo bapoison oyo bakotielanga boye na bona bapoison bomoni makambo ba poison biso tolobiki biso totielanga bapoison te mais biso moko voilà namoni bapiblie na page batielaki poison voilà mais biso moko tolobiki non totielanga bapoison te poison eza te mais ibutu ye wana atieli ye poison ntango so poison euti libanda bandeko nanga to évite eloko babengi poison to évite eloko babengi poison nga basali nga mabe nga basali nga boye to évite biloko oyo ezomema biso esika moko te so ndeko ye wana batieli ye poison bapoison mpe namoni yango bikisa nango bato nyonso batieli bango bapoison namoni bango bazati lelo po poison mpe nabike poison ebombaka ma chérie
Babika bango. Babika bango. Bakila non ba. Pourquoi on a baisse tout. Et puis ça là on a fait les sous-soutés. Ba inda raté ba. On a montré qu'il va être là ba tout sur point. Botu osabu boni ba fanatique na biso. En tout cas, mais c'est pas ta vie la vie réelle. Tu ne vis rien. Ah mais non. Botu ka biloko pardon. Mais ce poison ça bon c'est qui bien. C'est que ça. Poison on peut comme une vitamine. Comment on monte ça Amérique. Ah quel est le tournage. Non. Attends putain. Yes. Quand les sibadi la bande konanga pardon. Bande la bande konanga ne se machine maman poison ko babika papa. Pour la ligne na ko relater. Babika. Bino ba bo sa bande konanga poison. Moni. Tu vite biloko oyo. O mata biso linga ba libanda kuna ba o maka likango no le pa makango. Oh dans ma famille dans la ressource de ba mien connaissance. Kaka ba théâtre. Pour le côté la bien que tu bimana la sous biso na biso te. Tu évites na biso makambo. Kolama oyo tournage za la paix. C'est ça on peut souster. Et comme on a oyo tournage boye, ba pesi yo frère de Régine na yo. Yo mo melukele ya olia na yo. C'est ça. So olia na yote yoga. Esili. Bosiko, c'est tout ça olia pour makambo. Pas ba chéri bazo benga benga biso. Ba ndeko na biso ya théâtre bo keba. Moi si muso omone kaka non, fanatique na ngalela nga mingi. Abengi sine pas ba sali yo piège, muso utiliser bige mazwa chele bo. Au lieu après 6 mois 7 mois, et pas dans pas la biso. Il faut tout éviter. Ça me moi dit mi battre là avant ya ko battre là. Vraiment en tout cas la singibino to longola ba image ma beka na mituna biso. OK. To longola vraiment. OK. Nanga ba joyeux anniversaire à Samantha Mouchi à Botami Elo, Samantha Mouchi. Joyeux anniversaire. Vraiment, merci. Moi, là, tout le monde est peu ranquille entre la duchesse là. Bamba, camarade. Mais ma indi, c'est ma belle. C'est YouTube. Ah, non, YouTube. Bonjour, ma belle, bonjour, ma belle. Est-ce que vraiment, en ce moment, vraiment, la duchesse, on va pas en arrière? Jamais. Oh, ma diable, Kaboli Bango, oui, Makabambongo. Pareil que bateau, on a la duchesse, on va se rouler un sté. Ben, je fais comme Salama, tout ça. C'est normal, toujours quand moi écoute na bani na biso na chaîne na biso. OK, quand moi ba vie ça na on peut c'est le terrain. Bon, ce qu'on a le bani. Comment on a poto na kisasa. Comme ba woni ko na yebi. Na yebi te. Ah, ça ça. Mai ba mutu na yo. C'est pas bino. Si on a pas ça à tes abus. Mais et c'est ni c'est quand même bateau na internet et le bisi peut ba fan yo ko yebisa bango. Bo ça déjà soudé, bo ça na bomoko. Na toute la vidéo na no bo sala kina président Sai à partir de poto vous êtes ensemble vous êtes bien vous allez bon mais la bosse ka bolong la biloko za mabe boboti déjà bana parce que na bino baza déjà na ba relation na kati c'est surtout que ba bozo fait comme bima wana tant bozo créer ba baisse bozo créer ba guerre moko inutile oyo na kimokolo comme la bino eloko moko te. OK. Bo éviter biloko boza na bana bino baza déjà na ki amitié na kati bo éviter biloko pourtant oya komona ke mwana papa Mike na mwana papa Hans bazolo banate au côté guerre pas bana bozo comprendre te bo comprendre makambo oyo bozo ça s'il vous plaît. Voilà ngena tuna question moko boye c'est un bagarre à chaque fois il y a un problème entre ma comédien et king comédien king na remarka balobara si la hypocrite belle vie hypocrite pourquoi wana ngana éviter on a évité parce que faut oyamba bango tout na bango bato balobaka ke bango bali baza hypocrite pour nani. OK. Pour ngana vie na bango te. OK. Voilà. Merci beaucoup tous ceux qui sont déjà dans cette émission la biso tant que chrétienne. Je sais que maman tout les cas sur internet concernant plus ma pasteur d'Abisso les autres concernés ma femme ou biso to qui baza ba sama bala to yebi ki ba sama bala isa basi o ba se respectaka ndenge maman na ngala tsanga mwasi aza moto aza ka monte mamoyene mais lui to ko mona ba makama mabala ezo bimaka libanda et puis to ko mona pe ba réaction à ma pasteur koya na ngo liboso ba internet tozotanga ba commentaire komona ke bana nzambe bazomona kango bien te osimba likambo ya pasteur Moïse ya pasteur Mike ya pasteur Denis Lesi koto na Zawadi na Peniel pour nous kota pena na ba détail qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et loko na loba na basali na nzambe wana nyonso tangi ba kombo bazala pena basali na nzambe solo baza ya mo muto za na église kasi nazo loba ndeti otuni opesi nga maloba ti bazala ndi basali na nzambe solo pour omoni na mokili biso tokoma ba fanatique na bango c'est ça biso to sambela raso nzambe ti
biso tokóma kaka so aye na église nayeka mpona komona na nka paster na ngai mabe to mona eza mabe opréféré otika mobali na ndako ntango mosusu mobali aza na besoin kotia lokolikolo na yo mais yo ozowelaka motema no eza biso kaka kimia mpo okende kaka omona paster mpo kimia ekota kati na yo alors bino bapaster yango biso tokoma de bafanatike na bino tosengi bino pardon soki bosili okotisa makolo moko na nzambe moko na mokili ke deuxième monde ezokomande bino bosala boye mpo biso topengwa boyebi ke so bopengwisi bato na kati ya RDC oyo mpe na monde entier so bopengwisi bato ese boyebi ndenge nini diable akorenie parce que diable aye avandi atelemi aotala biloko oyo bino bozosala est-ce que oyebi ke kosala rapport sexuel na nsima eza mabe sikoyo basali na nzambe ntango oyobimisa eloko ya bongo na minoko na bino ke bapaster mosusu baza bato banini bino bapaster oyo bozosala makambo ya ndenge wana en plus nayebi te soki eloko wana babimisi nkombo nango wana mpo ezalaka depuis kala biso toyebi ke basala yango mpona bana bakona tout ça oui ntango mwa pota mwa kozika tout ça mais ntango deja bobimisi eloko wana boyebi ndenge nini satana ye na kati ya eloko wana komi kosala yango akoti kati ya mibali ya RDC ya partout dans le monde mibali mosusu bakomokaba wana basi na bango bakomobeba na basi na bango mpona kaka na eloko wana mais je te dis vrai mwasi kuna ndako aboyi eza na sere moko na poto alobi 7e baga bolobela likambo oyo tala makambo ya paster bisika bamemi biso nga mobali na ngai neza boye 3e jour yango azolala na ndako te abili mpe famika kaka ndenge paster kinganda na kotanga makombo te abili so akosala pomade wana te mais aza na pomade mosusu aye nango ya marke mosusu bomoi nde bomemi demo na kati ya mokili bino basala na nzambe bino mo bofongoli porte moko boye bozo kokanga porte wana te porte bofongoli bino basala na nzambe bozo kokanga yango te mpona nini distraction boza na basi kitoko na ndako mais pourquoi bozo koenvie basi oyo baza na kati ya église basere wana baye na église mpona bazwa lipamboli bazwa mibali na bino basere oyo boye na église boza so na esprit ya kozwa mibali te bokomi na mission kaka ngai nayala celui paster wakweya mpo na ngai nasala mission na ngai vous les pasteurs bolobaka le chair est faible celui-là bobongisa bino moko bolobaka eza faible mais tant ils ont compris que mutu ezokota na kati non fuir publicité bino besoin de fuir moto pona nini obi moi so ninga za ba mo pe so za faible na mupende apende tant que mupende pe même ezokota na bureau ça la prière na makasi ba ke oyo et moi on a ngaité c'est ça tant ezokota yo tela ke mupende madame no nanga zoka mupende mama chauka liboso na yo na kosa ote pasteur okopengwa te kosumuka te ngana yango bolimi te ngana bolimi sanga na fanatique te merci na mama na prophète na ngai prophète Konde Polo Dominique vraiment en tout cas koza na musana nzamba boye na ebité tout mona basana nzamba belé ba pasteur mutombo kalombo tout mona ba pasteur okomona azotema te na ici c'est belé ba pasteur belé ba pasteur Neema pasteur prophète fidèle yeija mais bino bozaka wana kaka Neema o abiyaka tena oui ouais sika tena azaka moroti papa kufati o yeko to surtout yeko dans trop jeune akoye pas kosala ba besoin ngo bozosala akoye pas kosala ngo mais pourquoi osala ngo te ba biloko mosusu to comprenaka bandeko na ngayo kati po muta biblia sala soko moni ke nayoki mposa mpenza ya mwasi zota ndumba moko mpo na ndumba bokosila na kitoko mpo na sere Christ akofilme akopanza yo akotingama yo me na ndumba bokosilana olati chapeau na yo tusa na bute yo obomi mwinde esili bosali makambo esili asili nzala kei ye bozokina osalima makambo na mpo lokola botondaka te bozosala mabe basali na nzambe ya RDC bozoyokisa biso soni mibali na biso bango na soto ke na ba église te ko na bino ba pasteur abi olingi ba noter ko ni pomade ni ba te pomade ba ko moto ya ko na église bote so ni ba pomade c'est pas normal bozo ki musabiso sauf ko ke na ba église so mibali mo so RDC ba tombo ki ba lui ke non ba se so ba so église te bo mo ndenge diable la côté c'est ça bo mo ndenge diable la zo réunir sikoyo
papa longola distraction na ndako na yo maman longola distraction na ndako na yo kolanda te po pasteur o alakisaki poma di boyenga mpena sala mpona mwasi na ngai ozomema misala mabe na kati ya ndako na yo epuis nga nde nayebi na bible elobaki banini ana système ata na ndenge biso mwasi na mobali eza mabe eza mabe eza abomination eza voi moko nzambe apermettre na moto asumba mpona apermettre yango te na babétise oyo s'il vous plaît bapasteur so bona okwanga na bino na pasteur boy no kasmo kwanga na bino na bino bango na bango sungi ba nimbali bongo suka ba auto yo kanga ba voice na bango na ba réseaux sociaux c'est ça bozomo ça fait trop mal biso tozo ya poto bon wana po bino ba pasteur bo lendisa biso maloba na kitoko ya nzambe mais na otala boyo na wana église kuna ba sanga likamuni c'est pitié. Vraiment, ça fait trop mal, vraiment, c'est pitié. Et c'est le mot de facture de Otala, mon temps aussi, quand même. Et ça, il passe, ma casse n'a pas dans les habits. Tout le temps, il va commenter. Donc, il faut m'en passer. Tout comme déjà, on a acheté mes chats, moi, question, moi, curiosité, mère. On est ici. Non, il passe à bassin dans les hommes, est-ce que vous c'est excellent? Non, il bien, tout va bien. Moi, on a moi si Nelissa Malou la belle que sur église. Oh non. T'es ensemble pour Nanzambi. Abi, je vais commencer à prier à la maison. Abi, ne me force pas. Abi, forcer, tu n'as forcé ton étiquette. C'est ça. Le temps que l'église. So, il y a ça, mais l'église, mon angaïté. Ok. Il y a ça, mais l'église, mon angaïté. Il y a ça, mais l'église, mon bakena. Ok. Abi, mamie, je n'irai nulle part. Nabi, maman. Au fond, la porte était. Tout que l'église, mamie, je vais prier à la maison. So, le nom, quand le sang, mon angaï, tellement cassé, on a ça la prière, dans notre tika. Nathalie Bogabi, nga za mwana molimo lokola muntu azo boya tika na ndako za tika wa mema mwana boyeli sabe komeli mwana na bia tika la biso tukene so église comment c'était mbala boza malamu te déjà mbala les petits cas na ese ki batazo lu mbala aya wana osadisi yo les petits cas kapana o nazo lu mbali tena oza mo sikitoko mekas makambo wana ese l'équipe comme ne sait que présent vous avez dit bon ya manga na bon marché na manga na kama no yemo e ba ko ka siso bi amen o wanga ni menga na yo me tala mo sino yo wana na bi wana za TV wana kala so témoigner na sepela makasi na merci mais mais yuni fo ya mangai na lela yuni fo ya mangai po yo yeba ki vraiment pour na ko banga so te comme mutu boye c'est ça yo de ça susu ba ya otombo kana si voilà bon ba comprendre que donc de ça pour aller sur papa c'est ça mais vous appelez ça papa après ça il va la pour nani basa ka précédé basa ka précédé mais na ça prête OK na ça prête OK merci ça n'est fini pour aujourd'hui très cher internet merci beaucoup plaisir dans la makasi za rande na yeba yuzaki tellement ébélé abonner liker commenter vraiment partager ça la plaisir à makasi merci à tous les compagnons de l'année internationale merci à Wani Evelu il me faut l'option 30 merci à Wani Evelu moi ça va ta papa Jacques Elico RK de Bruxelles René Kamassé je te salue mon ami Christian Bokecho en direct de France je te salue aussi Aimé Kunku Yassam Kunku en direct de London je te salue maman présidente je salue aussi Nathalie Capitaro je te salue pourquoi pas Bidel Nganga tonton Bombo babi mon kongo maboko pete mon tatika ko kabana bifo sans oublier mon ami Titon Tchanga, je salue aussi Scotty Lele, un frère à moi. Merci pour les images. Bon, et moi, quelques dédicaces et puis. Oui, Scotty, na pesi wa mote belé, na pesi bana nanga pe baza na plateau awa, na moni la rose na pesi wa mote belé, na pesi Plamedimbaki, na pesi wa mote belé, na pesi mote la rose sunga na ba komo. Na kanga connexion. Appelle les quotas. Narcisse n'a pas sa beauté belé. José Nani. Dieu de l'homme. Edombo. Mbala mwingi n'a pas sa beauté belé. Chef. Ici. Ah. À 12, n'a pas sa beauté. Quoi, ni? Non, ça non. La PC Adus va monter belé, vraiment garçon mon poli. Merci d'un cordon riche à tout le monde. La PC va monter belé. La PC mbote à ma copine chez camarade Namana de la Fondoi. La PC mbote na Rita Bosiki en direct du Japon. La PC mbote na Bamira et sa nuance partout dans le monde. Au bazo landanga vraiment la ligne bino mingi.
na pesi mbote na papa na ngape Kosumototo, à mon conseiller papa Bernard Yaedi en direct des États-Unis, Yabo Alima na Dakar, Véronique Biaka na Canada, na pesi mbote na bana nyonso tu ya kilo ya Congo vraiment na lingino mingi, sans oublier notre parti Congo Uni. Moi na moni yimoko maître Kazi vraiment donc oui, vraiment, Azan a besoin vraiment à s'adhérer dans 4 parties de Bisso. Tozawana, donc numéro dans le téléphone, ils ont plus 243 89 39 72 708. Et ça répond à Mboka. Donc, sur le numéro 7e bagarre, Oyo, Bisso le quoi, Tozana Funa. Ata yozana Mwamba, ata wapa, ata yozana Poto. Donc, si vous avez besoin pour soutenir partie de Bisso Congo Uni, Tozawana vraiment, to quoi enregistrer vraiment en tout cas. Merci Nandeko Cordon de Liboteka. Fiti honorable na bosanité moya chéri na lela fort honorable Jacques Droma na peso mbote belé na peso mbote na papa na ngai Joseph Muketa Waba na peso mbote bisiko zali papa vraiment merci na bande connaissance vraiment à la prochaine merci na Yopé. Voilà, merci beaucoup. Il y a Yopé Ngap na peso merci pour répondre à l'invitation na peso. Merci na abonné sur Dada International Télévision sur Nzamba Jongité. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir, bisous. Bisous, bye. Bisous, bye.